Et là, quand il Mundondo Zani a senti âge dévancé, a sommi à ta TV en couralité, a sommi téléphone à bien, Moutoukate, Lupangouté, a raisonné côté la famille n'engeni, crise cardiaque, pour Mundondo Zani, a Koufi. Papa Chino na loba makambo depuis qu'on a la télévision. Moutou nyonso, oya artiste et musicien, artiste et comédien. Ceux qui combo na ye e banana M alukanga na bonde la pona ye. Tala nenge bazo sila. Mundanga ndanga kombo e bani nani na M. Mundu eri kombo e bani nani na M. Oto uti ko kunda kombo e bani nani na M. Yango na zolo ba modero lukanga yi. Masumu lukanga yi. Mpaka lowi lukanga yi. Mbali osomba bo lukanga na bonde la pona bino. Mayata. Mayata lukanga yi. Merci papa. Muyombe goshi lukanga yi. Mutu nyoso komone banana M lukanga yi. Na bonde la pona yo ko tembete boniko bemba mama na yo e bemba tata na yo e umeli na morgue e sali 3 mois na morgue wana ni e bemba tata na yo mama sa to luka mbongo ezati o souffrir la culture na to place baby o souffrir o bimise bemba tata na morgue e na lupangu ba collègue no tango ba boya o ne ba le liso ba peso ba enveloppe tala bango ba photo wani sike bembezali tango bakosilisa bakundi melisa biso est-ce que biloko bongo eza bobingo culture esali ekufi. Na balanzi na biso nyonso ya bongani ya media o bazawa na pona kolanda biso tango nyonso ngai kombo na ngai la joie élégante sana présentatrice ya émission sur YouTube na chaîne na biso tozali na Planète J Pasteur Mateya Kanda abengaki biso nyonso toyebi te abengeli biso nini yango biso nyonso toke na kati tokota po toyeba eloko nini oyo ye abengeli biso. Amis téléspectateurs, amis internautes, vous qui nous captez de partout dans le monde, à travers cette très belle émission Face à la presse. Face à la presse, c'est une émission conçue par l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'actualité, nous avons reçu pour vous un acteur comédien bourré de talent, un ancien du groupe Les Bons Samaritains, qui est dirigé par le pasteur Jean-Paul Mayata de la Foi. Et aujourd'hui, il s'est décidé, après plusieurs années, de faire son parcours. Et par rapport à chaque événement qu'il organise chaque année, on va parler de lui, on va parler de son parcours, on va parler de son événement. Il s'appelle le pasteur Lité Akanda. Pasteur Lité Akanda, bonjour. Bonjour Papa Junior. Bonne santé. Oui, tata na biso ya likola zobatela na sangolo na ye vraiment kimi ezali. En fait, pasteur, c'est l'émission Face à la presse. Tous a besoin au sala exposer, ou expliquer batou événement organisé chaque année, comme la 40e édition. Et là où tu avais reçu la vision, il y a Obandosa l'événement chaque année. Et puis, il y a une spécialité à l'année au Yozanin parce que tout le monde libanda, on a comme l'impression que sponsor moko aïe pembe na pour na ko soutenir yo relaté na ba internautes na ba téléspectateurs Orlando. Ya liboso, merci pour la question papa. Na pesi ba mbote na ba nyonso bozolanda biso na tango yo. Tata na ngai ya likolo apambola bino, merci pour la confiance au bozo pesanga à tout moment pour na musala topé grâce au Nzambe tata asalinga ngolu pour na poussa na katangu nyonso liboso na bino. C'est-à-dire Nzamba salinga ngolu moko apesinga vision sur Lité Akanda tant qu'artiste, comédien, artiste, humoriste. Tout ça là qui première édition na niveau ya Apocalypse 22 malgré ba difficultés zala qui m'a cassé mais kolona biso asala ki ngolu
première édition na Apocalypse 22 et le cas qui très kitoko. Nzamba eko pesa biso lisu makasi to eko sala deuxième édition na imika na matonge parce que ngaza mwana changu na lobaki te pona confirmer esika nini nzamba zo memanga na lobité na koko sukisa vision na ngaka na changu te na mabele na ngate pona mtalisa ke na mimona ke naza déjà grand to pe place na komi na memi yango na komini nga na bota mate na komini nga na qualité Zamba salaki ngolo ezalaki plein ya craquer batu bayaki ba manifester qui malgré batu bazo continuer toujours ki mutema mabe na makambo yo mais nzamba zo confondre bango pe ezo leka toujours kitoko makasi ndeto eko vanda lokola nzambe tata zo batela biso na sala édition na nga na mois de février mois de mars mois ya ba mama na préférer ko sala ngo bongo parce que na linga ba mama mingi maté na nga mingi communication na nga mingi na bundela ka sir ba mama. Mais natala qui par rapport à citation ya mboka citation politique ezalaki simba benda opposition politique na ningina tia mwa kimia boye na kati ya makambo ya politique bazoyo kate na lobité lokola kiteti na politique ezo continuer na ekomema yango na 8e mois le 11 awa sikoyo mobange na édition 3e édition lité ya kanda peto dénommé yango lokola sous-thème nango journée culturelle. Nous allons parler sur plus culture na biso, to wuti wapi, to komi wapi, pe tozo kende wapi. C'est-à-dire, ngai nzamba salinga ngolu pa salinga grâce, na signé nyonso. Liwa na signé ngo parce que ça nzela na biso sengeli to kufa. Il y a beaucoup de personnes, basala nzambe belé, lokola ba tche mbongo liboso, lokola ba tche mituka liboso, bazo kokalisu kote ya culture na biso bienté. Bazo kokalisu koloba bienté pona mboka na biso. Nenga tenkelité ya kana na telemi bokoyoka nini o na bongisaki pona ko parler eza musika tele 11 awa tata na biso apambola bino nyoso. Merci beaucoup, c'est le pasteur Lité Akanda. Encore une question, pasteur Ozamwana ya pasteur de la foi, moko ya balese les bons samaritains. Oyebi bien vision ya ba édition bosalaka à cause de la foi au banda yango tozala zala na yo. Je ne sais pas si vous avez un message mot fort par rapport à pasteur de la foi. Bobanda qui na théâtre, église yo salama, église comme na niveau o ekomi wana. Yo attend que moko ya mwana ba misuba benga ko afa prodigue. Mwana o azwa bomengona bima kenda o sala vie na e. Et que dis-tu par rapport à vision ya papa no ndengo zo mona e? Merci beaucoup. Wana za papa na ngai esengeli toto sababoti parce que bangonde baza banzambe ase. Nzela o biso tozoleka soki bango bazala kité moi pe biso tolekeza te nazo remercier papa lolenga bokola kingai pe lolenge akolisa kingai pe lelo na telema na miso batu pe na loba batu nyonso ba mona mais bosenga na ngeza boye nazo ebisa papa na ngai bo etanke mosal na nzambe mo mu na nzambe pasteur de la foi mo mu na nzambe nga na za mwana tovani na 12 ans to uti na musika benda bato nyonso bazanzinga na matoi bakomisa nga ennemi na bango te pe nazo bakisa lisusu boye moumbu na nzambe mosala na nzambe bazongisa relation ya bien na bajournaliste nyonso bayambanga na bemission tous les journalistes bayambanga na bemission bazobenga nga banda toyamba yo papa na yo alinga lisu koyamba biso na batelefone te pe alinga lisu koyamba biso na bemission te nde nasengi papa na nga zongisa relation ya bien na bajournaliste nyonso o bayamba ngai soki pe babengi yo ba continuer koyamba yo parce que les lois makambo za ko beba makasi une fois na mona yango déjà nikleti lelo na antenne atangu samba longwaki azokende kosenga esobe nzela po yamba samba siko mboka ngo tozokende wapi mutu soka za na grâce na ko évoluer te batata ba papa toto sakabino po bino nde batu bofongola nzela bofongolela biso pe bana mitema tika na pesa bambote pa yamba lio sombo nenga fongola motema na ye mobimba pona briefi la merveille tata pambola biso. Merci beaucoup. Ma question monsieur Tikali tantopé sa presse bandeko bazali maloba akuba koloba yango. L'actualité est dominée par la mort. Donc obengango inopiné parce que ça brisque ya mama Solange Mindondo za moko ya ba icône oyo ebipe bien. Yo attend que moko ya artiste et comédien, tu ne vois pas que bakundi samedi dimanche yo te événement na yo. Ba o traité yo ndenge nini. Yo attend que moko ya bana pe oyo Mindondo e bay malam. Merci beaucoup. Vraiment
nakoko sengata 1 minute de silence pour na maman nanga Mindondo pour ete na nzela ba maman biso nde toza o tozali. Merci. Merci. Événement oyo na tieki yango déjà avant pe na bane ko nonsango pendant 3 mois avant maman kufa. Ngai déjà si na annonçaki déjà événement. C'est-à-dire événement ezalaki déjà na programme nango. Siko na koko déranger publicité parce que maman sa kufi, maman sa keyi biso nde bato to tikali na sima to yeba nini we sengeli to sala. Pe nazo bakisa boye eloko ezoboma pona nini bango baomona nga mwana baomona nga tina te baomona nga eloko te. Papa jino na loba makambo depuis kana ba télévision mutu nyonso oyo aza artiste musicien aza artiste comédien soki kombo na ye ebanda na M alukanga na bondela pona ye tala ndenge bazosila mundanga ndanga kombo ebandi na nini na M mundu eri kombo ebandi na nini na M oto uti kokunda kombo ebandi na nini na M yango nazoloba modero lukangai masumu lukangai mpakalowi lukangai mbali osomba bo lukanga na bondela pona bino mayata lukangai. Merci papa. Muyombe goshi lukangai mutu nyoso komone banana M lukangai na bondela pona yo ko tembete boniko. OK, merci pasteur était à Kanda pour la parole. Ngai Dimitri Bongania, vice-président à Pelco, DG à Bongania Média et puis coordinateur et à Africa Média et puis administrateur de la chaîne de YouTube. Voilà, merci. Pasteur était à Kanda, question à Ngezabou. On ne va pas la côte à mon affiche nayo, mais mis c'est accueil. Mais le lot au Beng Sabatou, dimanche, il y a pour la culture. Il y a une recette entre cercle au Mémi, la culture n'a bisou. On a question du bosso. Il y a mis balai. N'a habité l'intime au sale, la révélation au pasteur de la foi, la papa noa qui, papa, il y a bateau pas au koufa. À l'objet qui a une révélation, mon révélation, il n'y a pas un abus chocolat, à Tindege Voice, et puis à côté, ma bonne de la moulay, ils avaient un solo que bateau koufa. Et puis, une télé à la moulay. Ba comédien. Ba comédien, bateau koufa. Une télé à la moulay, au teng bakou, jusqu'au l'intime au sale, papa, ma cambango, est-ce que possibilité zate moukolo, au beng sabato, le roi patron de la foi, à bengsi, va prier par rapport à Sijé Wana. Yo l'intime au sale, ma cambango. Merci beaucoup, c'était là Dimitri. Qui d'autre? Merci beaucoup. Ma chance, c'est moi, c'est l'équipe de la firme Maman Moukonzi de mon côté. Chaîne Nangeza, CNM Vision TV, na Chance Monde TV. Merci à Pasteur Dité Akanda. Motuna Nangay propose à la Bouépana yo. On me canon kota lisabiso, tine à bolongwe na yo et pas à Pasteur de la foi. Yami balé. Tant que vous avez la manifestation na yo, est-ce que au ben la Pasteur de la foi attaque notre papa na yo? Donc Motuna Nangeza qui t'a. Merci. Qui d'autre? Moi, je suis BM5 Télévision, le coordonnateur à New Congo TV. Question d'Anga, ils n'ont pas un héritier, mais là, on a félicitations quand même pour nous, Moussa Malam. C'est pas facile d'organiser des activités et puis on va dire groupe à niveau commun. Mais question d'Anga, on a tout le monde, cause à la groupe Les Bons Samaritains, vous avez la relation Malam, on a pasteur de la foi. Alors, pour le but tout à l'heure, il y a un papa, il y a un problème, qui est là très bien. Mais tu dis pourquoi que l'on a eu, on peut s'accompagner sur la groupe, on peut s'en mauvais souvenir. Merci beaucoup. Pourquoi na memi cercueil na yebité nanyo akoboya cercueil ozoboya ngo na misu mais lobitango tokotia na kati ya cercueil okoboya yango te oko respecter yango c'est-à-dire na ningi na parler nini na kobimisa nyonso te po soki na bimisi nyonso eza loko l'événement esili. Ce qu'on a posé dans cet événement, parlant à parler, moment il y a cercueil, ni se passe ça, na tangu il y a cercueil, na bombi, pena kobimisamo mukolowana. C'est-à-dire cercueil na ngoli sumuté, cercueil za libaya ba pakoli couleur. Et le koskwezo sala mabe na mboke za nini? Loko abateya batu esprit de mort, loko abateya batu condamnation, loko abateya batu blocage, muto abanga cercueil. Et abuzoba makasi. Cercueil a un problème. Bon, il y a des gens qui ont le cercueil le 11 août, muto azangate. Bon, il y a des gens qui ont merci. Muto akoloba kena mboka azangi mauvais souvenir azate. Ba Congolais boza wapi? Ba Congolais boza wapi? Peuple congolais boza wapi? Mboka nanga boza wapi?
pourquoi non pesa thème boko comprendre été bino bon lingini mo sa nzamba pesa ka thème je reçois nini on reçoit nini hein moment que misale za to reçoit nini moment que ba compagnie za to reçoit nini mutu nyoso na mboka wa zo vivre mauvais souvenir na kati ya famille ka moko na mbongo misuba na mbongo te siko mutu ana na mbongo tala souffrance tala charge ba ola etayi peuple congolais nyoso ndeto zabwe mutu nyoso ana mauvais souvenir yango moni groupe na ngai na taliba pasio banana botama na omona pasi na mituna na mupe na mboko to na nani ne na pesi likamna nga mauvais souvenir e ko longwa kata mboke ko bonga tata pambola bino. Troisième question les gars, la pasteur Lité Akanda na groupe et puis ko lungwana ye nini o bazo expérimenter lelo avantage nini ya bozala kuna pe ya bolunga. Avantage nanga lelo ya kolongwa po naza ko se sentir libre makambo nazala nango posa na te ezalaki bloqué ezalaki ya kobombama parce que vision nanga na vision ya papa nanga etikala ya kobala na te etikala ya kokoka na te nde yango siko na longwe naza ko se sentir makambo ezokende bien et puis moi je suis libre nazoloba comme il faut na mosala nzamba perete na mosala nzamba ngoto bobote na mosala nzamba yongololo to babanga liwa obanga liwa po nini peuple okena osila yo obanga liwa po na nini so lobi vérité obanga tata pambola biso. Merci beaucoup. Nous poursuivons toujours avec le pasteur Lité Akanda. Je crois que tu es au côté de la série des 3 questions. La dame. Merci pour la parole. Comme on a été amené, rendez fièrement sans mon aide. Ça, journaliste na SW TV Congo est délégué. Mais on a eu motivé à organiser une conférence. Qu'est-ce qui a motivé en premier? Et ma deuxième question. Tant que temps on a le journal, le titre influence. Comment se fait que tu aies mauvais souvenir na Congo ya vous? Pourquoi la négativité les bandes? Répondre à quelques questions. Merci beaucoup. Il y a des beaux soins. Merci beaucoup. Comme on a l'oreille, là, vous avez la carte pour moi du Barcelone de la presse. Nous avons coordonnatrice et à Congo, système de présentation. Pasteur Lité Akanda, question d'Angezali, na groupe na yo, mauvais souvenir. Est-ce que là, on sait la casting na yo? On doit rappeler tant qu'on baigne sa pasteur de la foi à jouer. Deuxième question, Zali, pour Nani, vous n'avez pas connu sa pasteur, pour mon pasteur Lité Akanda. Bonjour, comment on a géré la Bonjour, comment on a géré la réserve? La coordonnatrice y a Bendé la Congo TV, pasteur Lité Akanda, on a tout. Comment on a pasteur? Ça y est, comme tu comment tu vraiment? Ça y est, comme pasteur en tant que comédien, tu vraiment osé établir comme un bon pasteur, va consacrer au Église. Deuxième question, on a maintenant si au salaka. Édition il y a organisation et ça c'est pour se comparer quand on a pasteur de la foi par rapport à la cause de la foi il y a ça à côté. Troisième question on a déjà na ligne yeba but na yo par rapport à l'organisation au salarié et au visaka na ligne. Merci beaucoup. Yaliboso va tourner la pasteur Lité Akanda. Et là, on est motivé au sala conférence. Et là, on est motivé au sala conférence. Et là, on est motivé à la conférence. Et motivé par les caméramans. Et motivé par les journalistes. Et na remercier Bino, na féliciter Bino. Bino ne bateau pour comprendre. Lité Akanda Zanani a mis message nini na mboka. C'est-à-dire, et là, on est motivé à la conférence. Et ça pour la 3e édition. Lité Akanda. Et puis tant qu'il y a na quatrième édition, il y a les 11 éditions, 3e édition, tant qu'il y a, on consentir différence. On consentir Lité Akanda à un amateur à solo. On consentir Lité Akanda à un consentir peuple congolais. On consentir na katinanga même tribalisme ezate. Merci. Non yo kapé sengwangote. Bino so bo sepela na makambo ngana on sepela na ngote. Boni boyeko, bako sabiso na ba orphelina. On a ki otala ba orphelin. Papa, ko tala ba orphelin ça m'a bête, mais tant que otala ba orphelin, faut yeba, on loba.
pona mboka na yo telema orphelin wana lobi tanga okoma orphelin ye pa banaka ko salisa ba orphelin wana lelo aza mwana loba kokoma mutu fo asala musala abota bana abokola bana bazo flatter bino bozo yeba te mauvais souvenir eza peuple congolais nyonso 95% ba vivre ba mauvais souvenir na makamu na ngana ocha titre bien te ocha je le reçois ozwani na reçoit bilangeza te ana ferme te ana mbongo te ba misu ba bimisa batu mbongo na nzoto mbongo wana bimisa ngo na nzoto salela biso banke ba chrétien boni boyeko to ana mauvais souvenir ba tchaki pe motema na église ba su ba déception lelo ah trable papa mana na botama artiste na botama na batala kati na ngai naza éducateur ya mans naza éducateur ya buzoba te naobanga pe mutu te po atielinga mbongo nga na changer scénario na ngai nosala ngo kolandisa masui artiste papa junior ande mona mosali ya nzambe mosali ya nzambe fo teya mpona kobikisa nation na yo lelo toomona baartiste comédien baye na babétise aomona po asala comédien fo alobaka abétise na miso ya bato pardon na otanga bakombo te pardon na otanga bakombo misu baloba awa boni aolingaka mokinzi ezala na kati ya makambo na ye bato baseka tofandi bana bafamille na bapara bato ebele mpo na nini yo kotiaka koma mokinza tokima eya buzoba makasi nga na éducateur ya masi na oteya naza éducateur na mutu ya buzoba te neti lelo toopermettre buzoba nyonso banda toyaki awa sheri azofongwama te okomatanga tya nanu boye baotika osala nyonso wana yango posa tokobeta na makofi turo bokokamwa. Merci beaucoup. Tobeti partialité à Cannes. Ngati ça va la SBS télévision mais aussi site Zangizami Info TV. Pasteur tu à Kanda. Oui, maman tire ça. Na lanzio nous ozoloba. Question ngizaba. Makambo zoloba. Tozomona ngoso mais ma comédie mais ce sont aussi des vérités. Oui. Est-ce que tu n'as pas peur que un jour va ça leur mabé na ba vérité ozoloba ndinga comédie. Et deuxièmement par rapport à l'activité au SAD, il y a un festival, il y a la 3e édition. Particularité dans les années. Merci beaucoup. Moi, c'est Yasmine Sa pour la patronat. Congo TV, je suis aussi coordonnatrice, il y a la patronat TV. Question là, et pas à pasteur l'été à Kanda. Pourquoi Kolongo la combo héritier au comment pasteur l'été à Kanda? Deuxième question là, Ezali. Nini. Aujourd'hui, la activité pour la bit nini. Puis troisième question là, Ezali. Dernière rencontre, on a pasteur de la foi Ezali qui va faire l'occasion. Merci beaucoup. Merci à répondre à ma question. Abandika mbamo ya Yasmine. Répondre à Yasmine Mbamoko. Merci beaucoup. Dernière fois, Oto Kutana Kinaye, j'espère Ezala qui na 4e édition, au Yabisokuna à cause de la foi. Ndiwani Ezalaki dernière fois, Oto Kutana Kinaye, na yebaka yango, ke mukola sukanga to kutana na papa nanga yango wana. Pe batu ba remarka ki déjà ke attitude na ngai na ko telema et comment ki mabe. Kolongwa nanga yango wana. Papa question nini? Et puis moko atunaki au sala ka bédition pour na ko répondre. Merci. Wana za papa soki azalaki tenga na koko bimate. Bozo remarqué te nga nazo sala bédition na nga te pona ko se comparer na nga na papa. Papa sala ka ye na ba terrain. Bolandaka pe maka mususu. Na ba terrain na zelu na poussière to silisi to beli barim. Oya nga na otia na salle na VIP. Ah mama ko sekate ko to beta na we. Mosala njama memi biso place oyo to bela. To trouvant normal. Nga na sala ka na ba salle na tour à piscine par rapport à l'organisation tant que aussi lisa muto bela te muto la rimité poussiérité zonga na nzoto yaki soin ozongi soin. Non c'est comparé que na papa na nga na ndeni. Papa mutabana makama bédition to yekuta eko bana mwana ebandeli. Édition peuple congolais faut se sentir libre. Sala o isa posa na yo. Bemba mama na yo. E bemba tata na yo. E umeli na morgue.
ezali 3 mois na morgue wana nini ebemba tata na yo mama sato oluka mbongo ezate o souffrir la culture na so place ebembi o souffrir o bimise ebemba tata na morgue eye na lupango ba collègue no tango bagoya oneba le liso ba peso ba enveloppe tala bango ba photo wana esiki ebembe ezali tango bakosilisa bakundi melisa biso. Est-ce que biloko bongo eza bobingo culture esali ekufi culture ekufi biloko wana na linyango papa so alobi tuka liboso bana bayoki te atiaka na se apesi mwa conseil tuka mibale bana basali so erreur apesi conseil bana bayoki te apesi conseil tura misatu papa sakani asili kaka kande mataka c'est-à-dire lité ya kanda et à l'icolo makasi pe et à la différence na héritier à famille ezala qui plus local kombo moko local eza lokwa neto mona ba groupe mususu ne ba jouer ba théâtre mboka neto mona ba théâtre mboka succès na bango esuki awa na nsele na au revoir ba Congo siko lité ya kan na lo makam na sa ba jeter biloko na lo ba ki otuna konzo oyebisa yo biloko na loba ke otuna kikedi oyebisa yo the best oyebisa yo azaka anansele na au revoir ba Congo siko lité ya kanda et dépasser ba mboka nyonso tina diaspora munela luka si interprétation ayeba me muto juste luka nini ngaba tuba okanganya mindele fo ba yeba likamuni muto azanga posa taba yeba posa na kimi ekota ka deseni ekoti tebetele maboko Yoshi Bangola, la part ya Bonganya Media et puis Africa Media Info. Mutuna moko batuna kiyo, parce que était akando répondre ki yango te. Mais na zui yango kaka, na meki un peu ko reformuler yango suspect sur yo. Batuna kiyo, baka ya mortalité ya ba artiste et comédien eza komata. Et puis artiste moko nandeko chocolat azwaki message na ngomba akendaki na ngwe pa ya papa na yo. Oui, nazokoma akenda na ngwe pa ya papa na yo yende a organiser journée moko ya prière ba comédien nyonso. Merci papa ko suka wana na silisa moko ka wana na mutuna yango yo mutuna siko yango yo na papa na yo vision mbela na kate donc yo pe to moni ke na kolo yango yo kozala te parce que vision na yo ebela na kate. Ah, merci. Papa nanga merci, Moumou Nzambe, pasteur de la foi. Na remercie mingi poza papa oza mayele. Papa a sepelito kima mingi na monde spirituel. Eza mabe parce que eza kitoko parce que esengi pe batu to kende pe mingi na spiritualité. Mais foyer ba yango musala théâtre tozo swa malamu te musala na mbongo te. C'est normal il toko bela, c'est normal il faut to kufa. Et loko ya ko telemela, musale zo valeur, piraterie sila, muto vivre na musana ye. Tobika na molimo, e bon nanzoto. E bon nanzoto. E bon nanzoto. Boni boyeko. E bon nanzoto. Ba artiste ba souffrir makasi. Pourquoi artiste soit kufi? Faut que maman lui faille. Maman boboto. Boboto elo lenge na ye. Ko salisa batu habitude na ye ko yokela batu ma wa comportement na ye mama Olive boni boyeko sikoyo yebisa ngai so mama Olive azalete mais biso ba comédie to nyeto suka wapi comédie koma mutu asoni comédie koma mutu anzala comédie koma mutu amatolo to bundela nanu eloko liboso piraterie sila mukoni to marché pour la piraterie mukoni to marché pour nango boni boyeko tokufa toana raison photo kufa po ba soueza ya bien te ngamone na zaboy banana banole la pona hernie mbongo retraité ngokutu esate bozele panzana na kufa après boya mbangu maman liftela biso likambo mama tanela nga likambo mama na ya kufa pombe merci beaucoup nalobaki boye ba message pe bima différent ngape na bimisi oyangai maintenant c'est pe la boye yaya ce qui est là qui problème ba artiste ba okufela et un problème spirituel
mon sang a raison. Qu'on s'apparaître aux hommes, on s'apparaître, na fond d'été, na veste à sika, na montre à sika, ya ngote, non yé biso vérité. Et un amossal a m'dame mon côté ça délivrer la famille na yé. Ya liboso délivrer non famille na yo, après yo côté na ma famille na biso. Yo ebi kindoke na ma famille na biso ba comédien. Au coup fait, muto au coup fait ma belle. Boni boy, ko toi ba pauvre, toi ne l'autre côté, toi na ba soins médicaux et bien té. Biso ba artiste, toi ba toi nsala, toi ba ta estomac, toi qui ne tournage, toi li ba gratana. Toi li biscuit na nguba. Toi me la milikité. C'est normal toi kufa. C'est que na asile, biloko nyonso ngana tangi, toi qui ne prière mo sa nzambe. Tant toi silisa, après ça biso ba miliki, après ça biso ba ndaku, après ça biso ba mbongo. Omo bilo musuna omo namba bêtise na mboko yo na comme na posa diwa makasi na tika bino po bo comprendre été. Bon to kende kuna nini échanger na batu na biso nini échanger que note la famille à Modero que note la famille à Pomba que note la famille à Pagalowi ba famille pauvre ya biso ba famille sangatina c'est normal to bela to kufa. Et le comment côté go changer et le côté go changer pour mboko pe combien de bateaux va organiser ma prière 100 jours de prière en combat 100 jours na limité à telemi makasi abi misabanyoka abi misaligoro abi misangubu nini changer na mboko nini changer na ba musicien na ba plasticien Naba comédie bino nyonso bwana ministère moko et lelo dimanche to ebi biso nyonso que général de FAO oya kima akenda pendant 21 ans azongi yo en tant que moko ya ba représenter ya ba comédien ozolo ba boni pour na retour ya général de FAO. Merci. Nane loko na kolo ba pona de FAO te mais loko tuninga question fona luba de FAO de FAO outi na mboka malili soin kitoko oya bonne santé tala pembe lokola mwasi suki elala oye na bilambo zolata kitoko oye na ba argent de poche ngana ane loko te mobola na loba ni pona de FAO ba bon retour tata pambola ye poto moni lisunde ko na biso congolais o mikolebele asalaki ba posa na ya ko umela libana mboka lelo aye pona ko créer ba actualité. Tata pambola ye mutu abengane na mboka azate mutu apekisa epe mboka azate de FAO osali posa na yo ouumelo liembala matame fimbi okomi pembe le blanc allez na olobani pona de FAO bon retour na mboka na yo po mutu abengana ki ope awa azate mutu abengane de FAO na mboko azate osepela pe na ye oui ah papa son nom c'est plan de FAO te mutu nange sala te hein wana nzembu moko o de FAO yemba oyo tika na ngo souvenir amour scolaire amour ya bana totanga na mikana seri jeteme tolata pete ya alliance nani onga na kobala na lati se pete ya alliance na nzembu ya de FAO tobekele maboko. Oui, amis internautes, nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Lité Akanda, ça l'exposé à programme à dimanche. Meni nango ezanini pour que Batouba soit rendez-vous. Merci. Pour la 3e édition, Lité Akanda, autodénommé en journée culturelle. Et ça, dimanche, oyo, les 11. Et ça, bananangonga, il y a 13h juste, hein, to bandi événement na biso. Nazo remercier awa na kati ndaku oyo ba pesi biso ya Planète J. Na pesi lisusu merci na ba responsable nyonso ya Planète J ko bana na numéro 1 tina numéro ya suka. Na pesi lisusu merci na papa na biso Fabrice Mario musala kitoko papa wazo soutenir ba jeune wazo soutenir bato bazana ba talent na bango. Payer moko a confirmer musala nini o nzamba tia kati na ngai. Pe na ko présenter makambu ya kitoko ya bien ndeko nango za libana mboka soki boana site internet na bino bo benga nga na 089
plus 243 89 78 37 à 29. Nalobi plus 243 89 78 37 à 29. Peuple congolais a mobilisé. Na comprendre que bana na nzambe message comme la bango. Papa na telemela na biloko e ya kwe bomela nga peuple congolais. Nga na telemela même na hydroquinone na zo lutter contre les antivaleurs. Et baby selinga peuple makasi. Mutu abandi choko bien, to monie mwasi kitoko, to monie belle fille, tango azoko kisa 40 ans et l'union se nuni. Lokola muta beteli mo ya pakoli makala. Na telemela ki biloko wana nyoso. Lelo peuple